Ndeko Daniel Nsafou, vous allez analyste politique, vous appelez journaliste, vous appelez écrivain. Ma question c'est par rapport à l'actualité. Yamboka, n'engemo eza kotambola. Toyebi pourquoi toyebi kotuna yo parce que bato belé ba réclamer yo na Londres mingi na site na biso télévision na biso tindika télévision et puis monde entier baza vraiment na besoin de réponse na yo à propos de l'actualité Yamboka. Alors toko banda na masolo ya ne mwanda Ntsemi. Arrestation na ye yo peut dire ne Congo. Akeli na prison makala. Ba réaction na ye na arrestation na ye yo ko bisabisoni. Ngamo na ancien prisonnier na bi passe à prison. Donc il a aussi un grand frère de Sigazali. Azana maîtrise. Azana plus na communication na baeba mata. Parce que Zali lié à purification. Mahomet lobi cimetière des alliés si que prisonniers alliés si ka ils allaient cimetière à bas vivant. Là c'est Mahomet qui dit alors prisonniers si que sengoté si ka passe. Mais on préciser la motuna na bakangi était. Ngumza bakanga était. Bakangi était. À se livrer parce que bakataki mai na courant pendant 2 semaines. Akoma qui déjà affaibli. Yemoko mutabengi bango. Il s'est livré. On a arrêté mon ancien, il a rectifié mon loco. Bakangi était. Gaza journaliste, selon l'enquête, je me souviens, d'ailleurs, tout ça qui a créé un couloir humanitaire, le fils qui est maï, le fils qui est là. Et d'ailleurs, soit qui nous a été 2 semaines à blocage, on a cocaté. Donc, Babisimbi Bazalaki naï. Il y a un moni à piquer pendant 2 semaines. Donc, précision de taille, mon ancien n'a pas été arrêté. Mon ancien, par contre, a se livré. Est-ce que comment les années normales, les années logiques, selon vous? Il y a un moni Tshisekedi des hommes extraordinaires. Tel a mon na Tshisekedi, la constance. Ce qui est autour de la tata, c'est la constance. Combat mon ancien, mais la logique. Mais il faut une constance. Le lobibo, baron dimilasco malobani. Baron dimilasco malobani. Nous avons mené combat et c'est une constance. Oui, alors procédure, il y a arrestation, c'est-à-dire bakati mutumai, bakati mutu courant avant que à se livrer. Est-ce que c'est correct? Toi la dictature. Après le 19 décembre, nous sommes en dictature. Nous sommes en pleine dictature, qu'on se le dise. Les accords, les talibans, le pays est dirigé, n'est-ce pas, dans le gangsterisme, Far West, au mec qui va kangio, le lui va kangio, dans ce sens-là. Dire que la procédure a été respectée, parce qu'on a encore un sérieux problème, l'état des droits. C'est dans un régime teinté d'état des droits, est-ce que la procédure va respecter la procédure? Est-ce que la procédure? Les politiques ils s'en foutent. Il y a un temps où nous qu'ils inscrivent les Congo dans l'agenda international. Voilà la force à diaspora. Voilà pour la diaspora. Bon matabo qui t'a lobby diaspora dirigé comme. Yorobandeko bazali banda tanga yekola métier. Yeba makambango. Kwa kimbanga lobarango. Bane la kaba rokende. Bakoyeba minoko mindele. Bakoyeba izalela mundele. Kamba kozongawa. Bakomima makamundenge mususu. Au bazana poto au mato kita bozonga na bino. Alors concernant retour Topekor, il y a B50 Tshisekedi na Kinshasa. Kongo Nzoku. Siko et combien de il y a 2 choses. Les abelos au mibale. Le roi liboso pouvoir la banque bimba Tshisekedi. Ils seront pas contrôlés 8 millions de Tshisekedi qui vont sortir dans la rue. Pour la banque de pesa yo magina souka. 8 millions, 9 millions, on a zoloba. Soba Tchetembe va revivre en Tshisekedi, le loi s'est fragmenté en plusieurs Tshisekedi. Tout est belé, et belé. Liwa on te combien de mois 5 mois. Fallait via Koufa poto bima bongo tout me belé. Le pouvoir à perdre. Comment gérer les 8 millions de Tshisekedi? Ça c'est de 1. De 2, voilà la force de Tshisekedi. Il a préparé un peuple debout, peuple Mtaboui.
peuple a jamais ba wendo kunda leader na mona parking place qui mbuta zolo belana auto 500 mètres espace comme on a ndengeni on est à parking on kunda grand leader na parking te balija kosaja mozole makamutu kuna batrava bakunda batu na bangwana ti bakunda batu basilo kufate na mboka batu basilo kufate basela wa kufa bakunda mais Tshisekedi wana te mais siko déjà la famille y compris Félix bakikosini kuna ke Korea bakunda na bombe Tshisekedi eza Félix te eza famille te Tshisekedi ezali limiter l'homme de la rue mutu wana oya tongi Tshisekedi soki Tshisekedi alobi ayoki soki Tshisekedi alobi kobimata la force c'est pas Félix c'est pas la famille monene ya Félix ezali soki ayoki ndenge papa na ndeko yoka balabala ozona na ngai tango bato bazokufa na nzela famille bakufaka tango bato bazobima na nzela famille ngai oyo bayonete famille ya Tshisekedi na batia bayonete na liso yebisama mwana nkasi ya Tshisekedi mais Tshisekedi n'a pas seulement une seule famille aujourd'hui la famille qui prime pour la Tshisekedi eza famille politique eza famille biologique eza ba biso to ba héritier na politique ozona na ngai na opeso exemple tant Lumumba kufi bitumba rebelle bandi wapi ebandi na katako comboter rebelle bandi na Kikwiti le Lumumbisi avec des moulele consorts ebandi na Kikwiti il s'est réclamé d'être de qui de Lumumba ebandi na katako comboter ça veut dire que la vraie famille na niveau ya kominango eza sous famille biologique te et comme famille politique pe monga na bimisaka mona nkasi na Tshisekedi ko bimisaka to ndeko na Tshisekedi ko bimisaka banzalo biso dozo kufa bazo kanga biso na famille ya Tshisekedi nous sommes livrés à l'Holocauste biso lelo Tshisekedi envoûté biso siko biso ba envoûté biso yo ngwa délivrer biso c'est-à-dire ne ba signer wana ba papier wana ba corps ba sali wana il faut écouter yango moni Félix azongi sima ayoki ba combattant ba lobini o akufa na za combattant numéro 1 ba combattant ba lobini ba combattant ba jamais ba okunda wana te mutu wana comme source d'inspiration il a amassé plusieurs énergies a commis un niveau moko élevé tozo benga maantma il a atteint le nirvana bino boko de kokunda ne sika moko bo place bazo kunda mona machombe na profiter na émission oyo na senga na ndeko na nga mende azala na moi langage moko atténué vis-à-vis ya dimension ya Tshisekedi bazo eka to ancien premier ministre te on est à sabotage à langage zola na biso nous tanga ba classe tozoyeba elobele oyo eza ya kotosa ya kobanga ya bolingo to ya kosakana na bato zola na ngai donc bazo eze bemba ancien premier ministre te eze bemba moto monene grand leader ya mboka oyo zola na tant tozuba kimbangu tozuba kasavubu oche Tshisekedi eza bato ba ko réveiller conscience ya unité nationale baza bato bazo mema biso vers la construction à nation. Congo est une nation. Nous devons devenir une nation. Comme une nation lorsque nous réunissons les symboles qui constituent la nation. Tout bunda, tout comme une nation. Tant que baye bazana mikili, bako bunda baye ko la Tshisekedi diaspora. C'est ça la construction de la nation. Bokomi na bomoko, bolingo ya mboka na bino. Yo linga mboka na to linga na mwasi na. Bana na muzamu tu pamba. Faut linga mboka na yo, l'amour du pays. L'amour du pays. Ata babomio poto zana bolingo mboka na yo oza moto esengo moto lokumu pamba te omi bonzi pona baninga pona mboka na yo pona mabele na yo tala monene na Tshisekedi lelo Tshisekedi wana ke na oki ba misusu bako seka ba meli champagne biso ne tozo seka bino molimo ne zali kaka to telemi ngi to telemi atiki peuple a telema tala monene na Tshisekedi monene etikali il est immuable éternel ne ba philosophe baloba immuable éternel et Tshisekedi wa mulungu mokongwa nzoko to benge mokongwa nzoko poani communauté internationale mata bu majorité mata bu ba inine ba mata bu batikali ko koisa ete siko nini yo izo sala o ebembe eyate faut pas signer d'accord tondenge nini on des conditions zara moko condition peuple mutapesite batakania ko bazolu katoke na référendum bon référendum bezali opinion nationale opinion lobinini pona bemba Tshisekedi
Motuno kotuna nga yango na bino pe ba journaliste. Motuno kotuna nga yango wana. Boya kaka na mituna na bango te. N'entrez pas dans le jeu, n'est-ce pas, du régime de Kabila. Biso ba journaliste. Biso za ba conscience critique ya mboka. Ozo na nga trop kota na jeune to ka journaliste azana langage à Tumba, langage à Mende. Langage à Tate Bekato to landa kente conférence de presse na ngam na bambole question liboso na ABC. Mais c'est Katebi. Yo langage nous ande mona bata majorité et comme mbakanda to komana. Ozo na nga. Donc na ina lobake likambo Tshisekedi eza likambo ya famille te, eza likambo Félix te, eza likambo etali diaspora na peuple congolais, la dynamique interne, la dynamique extérieure. Que dit la diaspora? Que dit la diaspora? Bato ba tomboli Tshisekedi, ba komise Tshisekedi eza diaspora. Est-ce que diaspora na bosani? Bobo sundola bango, bitumba la mabunda, leader na bango. O yepe biso awa. Obimate ville morte, o la linzana. Obimi bakangio. Voilà les deux forces qui déterminent, n'est-ce pas, les obsèques de Tshisekedi. La diaspora et la dynamique interne. J'entends par la dynamique interne, biso baimboka. Baimboka. Osola na ngande kona. Ba ke ne ko corrompre, bango balinga ko corrompre. Ke ne ko corrompre diaspora. Bango ya kolia ko tubazana. Ya kolia atako ba misusu bazalia, ba bunga nzela, mais ke ne ko corrompre. Ya ko corrompre peuple congolais. Sikoyo donc faut ba signer ba accord ndenge population a sengi. Ezali kamba accord ba signer na nani. Accord aux autres accord, il y a le 31 décembre. 31 décembre. Mais oui, il faut pas signer. C'est premier ministre, c'est ça? Non, ndeko nangai. Et le côté Zali, ezali bongo le côté continue na crise. Nazo beta CT, mboke fandi likola ton essence. Mboka na biso Congo et fandi likola ton essence. Bakamba mboka te likola ton essence. C'est-à-dire en cas il y a étincelle, explosion. Mboke ki. Ekei. Biso tolingi Congo na biso to boy. Yango moni tant comme le 19 décembre to lobi lelo nyo sili baya bamboka bapaya oto bengi communauté internationale ba épiscope Vatican babité bato bakokufe belé voilà awa bango balingi bamela be soupe bamelaka awa bango balobi biso peuple to pesaka bino mandat ya soupe ngo 5 ekoki bokende babité boyokana na nzela masolo na nzela dialogue ba politique batie makomi na bango bandimi ko application 3 mois yango dazo appliquer plan BP ya raté ba komi ko critiquer ba do soupçonner ba sango netikaka ko soupçonner sango te sango za na besoin pouvoir te sango ko sala médiation mauvaise foi bandeko na biso ya soupe bandeko na biso ya soupe nde balakisi bolingo ya soupe kolekana ba njelu balekina banjelu na elengi ya soupe bamela soupe andakala ya pigeon ya koba soka melu soupe abakisi na mai abakisi na champagne balingi batikala be bongo te bomo ya mutu ezalaka bongo te bomo ya mutu ezali cycle bomo ya mutu ezali communauté. Emmanuel Kant, philosophe en aloba, c'est ridicule pour un riche dans les milliers de pauvres. Et ça sonne yo moto bo yeux belé oyo tingami nde nesika ba bazangi ya kolia ya komela eza soni pona mutu. Misiko majorité topé mokonzi mboka alobi ke bo pesa 3 personnes. Boko yo kena paye été, moi 3 candidats boko yo ka été. Ata 100. Ah ça peut mokonzi mboka. Ata 100 ans ozora mutu moko. Soki azui bato misato. To buki biso moko bitumba na biso. Bitumba Congo ezali nini? Bitumba Congo ezali mabele na biso. Mabele kanga makana mobeko likunzi. Mabele kamba makana mibeko utokala na mboko e Congo tozalaka be na likambo moko bozangi kotosa mobeko likunzi bozangi kotosa mibeko l'application n'est-ce pas des lois qui régissent n'est-ce pas la démocratie to appliquer on te prend le soin depuis 60 yango to koya na San City tozi option et le ngona mbutambutu Tshisekedi crise à légitimité sila tokoma kokendaka na maponami tokina maponami na 2006 tokina maponami na 2011 bongo na 2016 ozosala masute kwani intention à mabe l'intention n'est-ce pas de s'accrocher au pouvoir par la force contre la volonté populaire te esimbaka te siko tomate na blocage bino boyi kopesa 3 candidats bango mpe balobi ke candidat moko ekoleka te tokosuka wapi tokosuka wapi peuple kaka muta kolonga peuple akolonga na ngonga oyo bengi ngai
osala nga interview nazopesa information soko osilisi na fandi pi mpona kolanda mayezo koleka na mokili union européenne alingo okitisa basanction na régime oyo sanction elingo okita na régime oyo pression eza permanente pression eza permanente tala kisasa moma moleli lelo courant eza te tozokende 4 jours courant ezali te 4 jours yango yo bino bofandi na pouvoir 15 ans botikeli kopesa population lotiliki te bobibengi mpenda boza bata solo bopesi population mai te banzela nyonso ekufi kisasa solo bozokoka kolongola bafulu te boza bato mpenza ya solo wana peuple akolinga bino te botika makambo wana botika bakoti biso na kobanga bakokanga yo bakoenleve yo bakotielo poison te mpona mboka na biso ata bosali bongo mpona mboka na biso l'histoire retiendra que Daniel Safa telemaka Mike Mukeba ya telemaka ndeko Joël a telemaka yo pe kombo na yebaka te nani papika mwasi yo pe telema kimbango azalaka na age na yo kimbango bani bitumba na kitoko te Tshisekedi bandi bitumba na 84 te babandi yango bilenge batali pi esiko mboka ezokendela tozokenda kobunga tala mboka lelo ndenge komi nzale koti makasi basanction union européenne yango kitisa nzale koti makasi bongo so peuple nzale koti makasi asalaka nini abenganaka baye bazokamba ye abenganaka siko ye union européenne so mpe bamindele balingi bakoza nzala makasi davantage mais tokokufa tosi tokufi yo ye na ndako nango moni moto ozopela tosi tokufi nzala elandi biso ti na chambre esika tolalaka nzale koti makasi baya poto bakoyoka yango oyo baza na bandeko biso oza na bandeko na poto te ngai mama leki te camarade te na nzela poto na nzela bitumbo nde tozwi bandeko bakomi kosunga biso oka ndeko abengo na Australie ndeko abengo na France ndeko abengo na Londres bandeko ya komba bandeko nanga komba ndeko nanga buketu premier ndeko nanga ngando le crocodile bandeko babengaka ozona nanga bandeko bakosunga biso sikoyo union européenne to pe communauté internationale babenga pesa basanction parce que basango plan B ti le peza kotraîner bongo plan B yango bato baluka yango ezalaka nini plan B eza biso population bayimboka ti yo kasi bayimboka so babimia batelemi yo okoka bango bayimboka baza lokola mai te yo somona moto akangi mai ya océan bayimboka plan B ezali bayimboka bazwi makambo na bango oyo biso tokobenga na lokote ya français la réappropriation du pays par les nationaux sikoyo toza na eloko ya monte ya nationalisme te tala ndenge bato bakomi na bolingo ya mboka na bango oyo bakenda libanda na biso baya kati na oyo bazalaki ke bazomona oyo nga na soutenaka nanga régime oyo ya kolia ezomonana te lotiliki ezali te bakokoka kofuta su mbongo ya bana kelasi te po biso moko baboti tofutaka mbongo ya bana classe na biso mais constitution elobi na mobeko likunzi ozona na ngai l'état esengeli afuta mbongo ya kelasi ya bana école primaire ça veut dire la scolarité est gratuite à l'école primaire mais c'est faux oyo babengi na droit l'inconstitutionnalité n'est-ce pas de la constitution parce que eza na badisposition mosusu constitutionnelle oyo bozomettre yango na application te ozona na ngai bango nde babandi koboma mobeko likunzi te natalisi yo utokala soki ozwi mobeko likunzi depuis 2006 bapromulge yango disposition ezalaki te kelasi ya bana eza ofele ya école primaire kabila depuis 2006 tokomi 2015 kelasi ya bana eza ofele yoko journaliste ozotunanga mituna okozongisa mpe yano kelasi ya bana eza ofele te ça veut dire que il y a une constitutionnalité il y a des dispositions qui sont pas en applicabilité na niveau statut ndenge bato ya mibeko baloba bata bazuzi bajuriste balobaka ozolana nga ndeko na ngai mboka eke na mobunga eleko oyo ezalaki eleko sekele tolobela bila ya kabila bila ya matata mponi nalobeli kutu sami badi banga te ye aye kosimba ndenge kaka bere fanda wana mela mwa supu na yo supu yango mpa ye ezali te mbongo eza te kaka mbongo ya bafobi yo ebimi peut-être nayebi te so bakosalela ngo bila ya matata bila ya assemblée nationale nde Corbin tozokende yoka sikoyo lokola comment dirais-je gouvernement eza kobima te signature basigne ke premier ministre akotala na mosala ezobima te bazosigne te sikawa nzoto ya kondo Etienne Tshisekedi evandaka be na malili to bakokunda ata na Belgique efanda nango so bakunda bakunda na bango
efana nango kutu ndenge fandi bongo tozana kimia ndenge fandi bongo tozana kimia yo kanisi nzoto akondo ekoi awa Tshisekedi azaki roi ya Kinshasa, roi ya Congo, le roi de cette ville. Ici il y a bien leader, ici dans cette ville, ici oh Kamer, oh Lengankoi, oh Roger Lumbala, c'est fini de konanga. Leadership ezo longwa bango na nzoto zo kota bato mususu. Et longo ekoti Daniel Saf, et longo ekoti Mike Mukebai. Le leadership est en train de quitter les corps des gens, les gens moins sérieux, les corrompus. Nguye kitio tozobenga kakika Congo, kanana bu Congo. Ezo longwa bango, ezo kende pa bato mususu. Soko za sérieux atabino boza na protocole. Yo teka baninga na, yo Congolo teka baninga na. Yo Congolais olingi mninga no Congolais te. Ozanga nguye kolongo na nzoto. Tout ce qui veut se dire leader politique, faut pas en a sens à sacrifice. Politique ezali omi bondi pour la baninga. Omi bondi pour la baninga. Bango ba bondi ne mabumbu na bango pour na bango moko. Yo to benga bango bata soupe. Ozola na ngai. C'est ça la politique. Kondo aza moto monene makasi. Na biso likamba 8 millions pour la bona balabala les la somme. Jamais les Congolais connu un tel événement. Donc c'est-à-dire un événement grandiloquent. Gouvernement et bimi à rassemblement. Ndesiko bango ne ba préparer ba sec. Soki ba signer ba accord. Na ba accord on est clair et net. Nous allons co-gérer ensemble avec l'opposition. L'opposition tango kozwa. Oyaye makoki ya kokamba parce que gouvernement zo songa na opposition. Mutu moko taza na légitimité. Ni Kabila niki légitimité ça be accord à les 31 ans. Bazo kosa yango na légitimité. Kabila za suna légitimité te. Aza nango te. Mais azo zwa légitimité na nzela accord à les 31. Nazo kama batu na ba le 40 TV. Bazo lo bakaka bondier libomo donc tant que ado on va donc tant que ado signer accord wana te, c'est-à-dire légitimité pe aza nango te. Donc avant comme légitime de nouveau donc il faut signer l'accord. L'accord est signé déjà. Mais oui, c'est en application. En application. Application d'accord Hollande musala bandite ba yi opposition bazu musala ba bandi musala ne place on remona bazo banga pona nini soki to premier ministre la biso to ministre de la justice Franck Dion a robima o to baza kona robima osola na ngai siko bazo banga eloko wana tala tango to ko yokana bande ko na biso majorité batingami be na ba ministère de la souveraineté. J'entends par les ministères de la souveraineté, finance, justice, intérieur. Nyonso yo o sala rake bokamba mboka na ndenge ya pouvoir bango ba nisu bazwa boni boye. Pour ça 5 ans pour organiser l'élection té. Ceux qui to ça la bilan, ceux qui to établir ba responsabilité. La trahison vient d'où? Autre trahison sont revenus na bino. Pour ça l'élection té. Bo kotisi mboka na mobunga mboke mati likola tono essence. Ba tiemboka na crise, ba créer ce que moi j'appelle la crise artificielle. Toloba te pona ni tokoloba. Crise artificielle. Donc crise ya lukuta. Ya lukuta. Bref, ezali ki za lukuta. Comment ekota lukuta? Ba ozo senga ba preuve. Biso ba jouer ces ba preuve te. Falo tunanga bozo sala banquette, osali banquette. Talanga na banquette nanga. Ba votaka mobeko liku, ba votaka mobeko na parlement. Chaque année, il faut débloquer 250 millions pour Namaponami. 5 ans, 250, 1 milliard 250 millions. Et ça, Balia n'a pas. Au cas où Marambo a BJF banquité, il y a un journaliste, c'est un déconnant. Ah, ce que vous avez au Talanga, ça l'a fait Moutangouya. Au cas où BJF banquité, on a posé une